yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Merci yo. Dans le bâtiment Tanga Yomoko. Numéro de téléphone. Bengangai. Dans Ndima. Na Suisse, Toya. Au bon moment, image, bangé, téléma. Et Kuba. Masekezate. Bomba, oh, yango te, rien. Yakala. Monde à l'élo.
messieurs, bonjour. Vous êtes en direct de Sofken TV, émettant de Toronto au Canada. Ndenge to prometaki bino tozana ndeko na bino ndeko na ngai Véron Mulumba oyo azali Véron Mulumba azali na Congo, précisément na Congo. Na kopesa mbote pia ko s'introduire mbote Véron. Mbote ndeko na ngai Sofken. Ndenge nini ba santé? Non, sinon ça va moke. Toza toujours kaka ndenge oyebi makambo yango ezalaki na ndenge ezali quoi. Bien, au komi na mboka yebisa biso bandeko baza en ligne, donc oza en direct na Sofken TV, na site na biso, oza en direct na Facebook, et puis on ali en direct na YouTube, donc on ali na ba application surtout oyo Sofken adako utiliser. Au komi na mboka, au moni mboka ndenge nini Véron? Bon, nakanisi papa Sofken et Rosala malamu na expliquer peuple congolais la réalité parce que yebi ezali devoir na biso ndenge to lobaki toujours que to umelaki na lito yo to lobaki que photo ça quelque chose c'est vrai batebele babandaki mais na ko biso na mukuse ndenge otuni na habitude ya mboka na kanisi na rythme nango ya nzala, je crois que batu baza ko se plaindre nzala ezali tout ça makambo ezali kilikili mais en tout cas nga na ko préférer na loba na makambo ya nzala te parce que ekoma lokola habitude na biso nzala ngo to yebaka te nde to kolongola ngo mais nazala penza focus na makambo ezali très important pour la libération ya mboka. Certainement o eza koleka sikoyo na o eza ko salama na oto ebisaki peuple congolais comme ça peuple congolais pe azwa conscience omoni mingi wana nde koza malamu comme ça to meka kolobela ngo mais ba passe ezali c'est vrai mais naza ko tia penda miso nanga mingi na ba passe te mais na ba réalité oyo makambo eza koleka sur le terrain. Merci mingi. Oui, Véron, yoza na ba Congo, mais il y a quelques jours passés, Moula et Betaki Makasi, est-ce que oyokaki ba dégâts ndenge sana, est-ce que boyoka ba sangonde ba tangitasa badaki makona se mai, est-ce que comment ikona réaction ya population na ndenge na bato za na ba kuna ezali nini par rapport na kini? Évidemment oyebi na tango ya makambo papa mingi bazalaka éveillé. C'est vrai que nazo yoka de part et d'autre mutu na mutazo pesa point de vue na ye mais nga pe sur le terrain na salaki pe examen de conscience na ngai parce que na ngono moni na komi ko insister plus na lobelaka conscience ya peuple congolais que na kenda ko pousser peuple congolais na makama mais réalité ezali que mingi pe bazali ko loba ba vérité oyo pe tozali ko croire nango parce que au fait tokanisi événement munene oyo esalami na République démocratique du Congo ezali événement oyo batu mingi baza ko lobela ngo pena malamu mingi te mais lokola to prometaki ke to ya to mona to yeba makambo za koleka po to yaki pena ba devoir na biso en tant que peuple congolais parce que to linga toujours mboka na ezala libre. Alors congolais a commis départagé ba misusu balobi oui ezali période ya mbula ba misusu balobi te ekoko zala kaka période ya mbula te parce que ba croyance en tout cas za ko kabwana bato basambelaka nzambe balobi oui nzambe utiliza kaka makambo ezalaka déjà po asala makambo ya lingi ba misusu pe baza ko sala ba déclaration moko vraiment grave ya koloba ke nzambe azola kisakanda na ye ba misusu pe bazo kotsa batu na Bible ba misusu bazo bimisa batu na Bible ba misusu bazo kena batu même au-delà ya Bible donc na bakindoki makambo ebele. Alors pona kokusuki sezali ke mutu na mutu azo pesa point de vue na oya moni na oya azo remarquer ngape certainement nazana makanisi nanga parce que nazala zairwa depuis na botama tilelo nanu na mona mbule ya ko sala makambo na moni awate. Alors onga na moni na misu na koloba ke ezali bilembo moko grave peut-être soki mutu azui conscience nde ako comprendre mais soki mutu aboyi na ye kokota na conscience ya réalité nde ako tikala toujours na ignorance. Mais réalité ezali que en tout cas papa tozali départager na ba idée na ba croyance yango na nde lisolo ya mbula eza kobeta mana mboko oyo po ba dégâts ezali grave bazolobela ngo te RTNC akokolakisa ngo te parce que ekopesa soni na mawa
na réalité ya makambo ngana komekotalisa peuple congolais lelo pas comprendre que signification ya mbula wana ekoki kozala vrai ndenge ngana remarquer yango na ndenge na kolobela yango lelo. Merci beaucoup. Oui, bandeko bozolanda ndeko na biso Véron Moulumba en direct. Il y a Sofkin TV, toujours passé na Facebook en ligne, toujours passé na YouTube en ligne, et puis toujours passé bien sûr na sofkin.com en direct. Question na biso mibale Véron na kanisa olandaki ya locution ya mwana nsemi. Koko bisa biso ba Congolais bazui yango ndenge nini? En tout cas, Papa Sofkin opesanga tana meka kolimbola mukeli kambo ya grand maître Mwanantsemi nayebi que personnellement na zala peut-être pas trop d'accord na ye, mais na moment où nga nazo répondre yo na kutani pe na bato bazali ko sala moi ba réunion na ye. C'est vrai que ye na ngai na to kutani pe na boete po to meka kotia ba point sur les i, mais toza naza toujours ko forcer rendez-vous ane salama parce que ezali nécessaire. A lobi makambo oyo eningisi na bato bakufa kala. Soki peut-être bato bazo réaliser ngote, alors lelo nga naza vivant parmi bato bazana mboka pona ko yebisa bino ke moto oyo aza komona pe koyoka akomi na bobangi. Message ya ne Mwanantsemi ezali message oyo peut-être mutu nyonso to aza koyoka yango atala la personne ya ne Mwanantsemi te. Neti ngape ndenge na sali, mais naza kolanda message na ye sur le terrain, naza kotala réalité ya message na kati ya mboka. Papa na yebisi yo moto akosala peut-être moto makasi ezaka moto ye moko peut-être alingaka na yeka kosala moto makasi ou bien akotenter chance. Mais pona nga soki ezalaki ke na conseiller banguna ya République démocratique du Congo na koyebisa bango il est grand temps bakanga biloko na bango bakende, surtout que na fin fond ya message na ye ekutani na makambo ebele bato lokola biso toyebaki te kene Mwanantsemi akoloba makambo wana. Bato nyonso baza na kati ya mboka siko bayebaki te kene Mwanantsemi akosala ba déclaration ya modèle oyo eloko tozelaka depuis toujours tozala kosenga tolobi mais nani akoki kosala déclaration pour peuple congolais atelema mbala moko. Évidemment ne Mwanantsemi azwi courage oyo na mwa bato na kutena bango papa bazo pesanga ba garantie moko nanga na komi kobanga parce que moni nga naza chrétien na ko loba teke na loba kisi ezalaka te, mais réalité ezali ke ne Mwanantsemi alobi aza na puissance et puissance na ye moto ya kolobela ngo ezali moto ya moni yango na miso. Alors soki ndenge tozo sola boye na cour ya masolo na biso ndoko comprendre que c'est vrai lokola moto moko amoni mwa ndambo amoni et ba ressortissant ya ba Congo esika biso tovandi siko tozo tala ndeni toko kutane parce que toza na rendez-vous na koloba mukolote bako confirmer que makambo yo ngana koloba lelo na kosala ba détail nyonso tout mais na ko promettre ba Congolais nyonso que les messages ezali récit na capitale na ba région partout bisika nyonso oyebi Congo eza Congo message ya ne Mwanantsemi ekomi. Ba msusu bazako banga ko recevoir yango mingi pe ba recevoir yango mingi pe bakomi ko telema balongwe na pongi ba telemi balobi voilà nous avons un leader maintenant qui nous dit la vérité. Oyo a décidé que les Rwandais c'est fini babima na mboka na biso et bien totika la biso moko poto régler makamba mboka na biso. Yango no moni na masolo tozo solangana yo lelo peut-être bat ba okama balobi mais yo kesu ko sala alliance na ne Mwanantsemi non. Message oyo ya pesi ezo senga ngana zala pe na kati ya masolo na ye na yeba parce que asali message nyonso message na ye ezali lokola mibale oyo ngai na sepeli nango oyo ngai na adopté oyo ngai na koki kotia nango tembete ezali Hippolyte Kanambe babota ye na Rwanda abima akende na mboka na bango parce que Congolais akoko zala président na Rwanda te wana message ya liboso oyo ngai na adopté. Message ya mibale ya lobi ye asali crime te baza ko lancer partout bakomi même ko luka batu o baza na kati ya sillage na ye po ba luka batia ye maboko. Mais ce qui est bizarre azo déjouer bango na intelligence moko oyo ye moko ko expliquer eza tellement grave que ba Congolais muto ba comprendre te mais muto akomona ako comprendre.
Alors message oyo nga nalingi nakutana na chef spirituel ya Bundu ya Congo ezali ke tangu ya azoloba ke Congo ekotikala mpona Congo elongwa na République démocratique du Congo esalaki biso bato tokroyaki ke il faut chasser les Rwandais par force lokola bato baeko imposer bango na pouvoir na biso lobi non il faut balongwa na makasi l'air ya zolo balongola Congo et quelque part tomonaki yango neti mwa compliqué yango wana nde place oyo tolingi tosola na ye mais na première étape ya conversation donc ya masolo tozwaki na kati ya bato baza na ye en fait message wana eza kobangisa susu te parce que nasi nazwi mwa précision moke sur point wana ya koloba ke Congo elongwa na République démocratique du Congo mais na mukuse papa Sofken moto ya koboya kondima to ya koboya ko utiliser message oyo pona avancement to de libération ya mboka moto wana ka nde mutalingi Congo te et puis bato bayaki na makasi bayebi déjà que ne mwana nteme azosala na bango jete bino mo boyoki ba déclaration na ye ngam na lobi yango te alobi ayebisi bango il va frapper et je vous donne ma parole naza sûr et certain qu'il a frapper et ko frapper ngo na ko expliquer bino te po ngamo pe na yebi te mais na yebi ka ko frapper parce que na moni makambo nga na moni voilà réponse nga nazalaki nango ya kopesa yo pona assurer encore ba congolais que alors frappe ngo soke continuer modèle oyo. Alors je crois vraiment que bientôt nous allons avoir le plaisir ya koloba ke le Congo est libre parce que ba détail muso ezali belé bato bayoki kaka message o ya lobby bongo makambo nga na vivre awa tala lelo yo ngai nazoluka na mona na epona nini et nazanga mokote liste za molai na mboka ya Kasai ba délégué batu ya soki mutango komba obengena na soki sapu ba délégué batu ba ya komona nde mwana ntsembi. Alors bango baza na monde moko oyo nga peut-être na ko sala ba calcul na ngote mais batu bakomi ko uta de partout ba groupe ya mai oyo biso toyokaka na sango ke balimo ka soki bazaka nini ba délégué pe batu balobi fo bomona ne mwana ntemi to sisa makamba ba Rwanda une fois pour toutes biso toyaki na ndenge ya musuni bango baye na ndenge ya molimo. Évidemment je vous confirme encore que makambo ezali ko lobama na ko sala mawa eza plus grave que oyo bato baza ko imaginer. Merci beaucoup. Oui, merci Bandeko Bazon na biso en direct. Toko sabino ki Facebook aza ko répondre na ba donner toza ko tinda pour na bino kolanda na Facebook te mais bokoki toujours ko fina lien o ya YouTube bokolanda biso en direct na lien YouTube ou na site na biso Safken. Donc naza ko rappeler Bandeko Bazon na li o bazalaki na Facebook baza système na bango za ko répondre na ba information de zotinda na système na bangote mais beaucoup kolanda beaucoup switch bolongwe na Facebook bokei na YouTube na lien oyo bomone oyo na Facebook bokolanda pe kitoko autrement beaucoup kolanda pe directement na safken.com verront toyoki ne lobby yebis mekano ko yebisa biso yo mtoza kuna sur place réaction ya baimboka na maloba ya allocution ya ne monasemi oyokaki nini balobi nini bango baimboka balobi nini. Bon, c'est vrai que bayebi de nature bayebi ki azana force moko asala kanango confiance et puis bateau bazana pouvoir. J'ai parlé avec certains mingi na solo na bango na ba téléphone to benganaki sauf que na lukaki na contacter muninga na moka na Washington to azape na Kinshasa wa mais na meka ko benga 2-3 fois na zuiete pour na lingi na zo ba précision pa na ye mais na lobana na bateau ba imboka awa sur place bazali ko banga. Alors ngai nazo lobango te po na flatter bango et puis ezatu soteke to comme une étape ya ko bondela kaka batu parce que moni papa sauf qu'il y a des réalités oyo batu mingi ba ko saisir message te. Papa Tshisekedi azaki na ndenge na ye ya koloba ke bapaya babima na mboka wana to gérer biso moko. Mais on avait toujours l'habitude de dire que au fait aza leader, le leader numéro 1 oyo aza ko sala ke mboka na biso kende modèle eza ko kende ezalaki ye. Ndenge akufi ngana okena ba détail wana te parce que masolongo pe ezobeta mebele mais ba réalité pe ezali.
mais oyo baza siko na kati ya pouvoir mingi pe parmi bango c'est chose étonnant ngana kanisa ke bazalaka ba ignorant bayebaka te ke oyo aza na pouvoir azali étranger. Et je vous confirme sans que natanga bakombo na bango pona boyi ono lobby babanda koboma bana mboka parce que ngam natanga ki bakombo na bango mais loko kana kolobezali ke nzokande bayebaka et soki eza bango nyonso te. En tout cas, je crois 99% ya ba Congolais au baza na côté ya pouvoir ba yebi que chef na bango azali étranger. Parce que ba débat oyo bango bazo sala masolo bazo loba ndenge tozo partager na bango ndenge tozo faire comprendre bango que au fait azali président oyo azoki pouvoir na moyibi mandat na esilaka le 19 décembre moto ya pesa ki ye moi chance parce que azaka gentil ye wana asili kokufa. Mais biso tozalaka na kati ya ba négociation na bangote. Mais lokola ne mwana ntemi pe ayeko sala ba déclaration oyo ezali vraiment déterminant. Voilà ba Congolais nyonso baza na pouvoir no baza libanda bazo luka ndenge ni bako bimana likabakata ya likambo oyo bango batielaka biso na mboka. Et je vous assure mingi bazo landa peut-être mende wana bazo yoka ekaka na munoko. Bo vivre yende bo comprendre que mende aussi a peur. Aza na côté mibale soit azo banga liwana ye na côté ya chef na ye ou bien azo banga liwana ye na côté ya ba Congolais wana siko ye mutako ye ba côté nini azo banga mengai. Par contre l'air na yaki awa na mboka ezalaki mingi po na conscience ya peuple congolais ba comprendre que mandat ya Kabila sesilaki le 19 décembre. Devoir na biso ezalaki ke tostolo bana bango ndenge balobaka na ki Congo ntango ifuene donc tango ekoki batika parce que totikela bango 16 ans au lieu que bakende au-delà ya 16 ans bazala na gentillesse ya kolobaka oui bazopesa biso chance. Est-ce que tozwa chance oyo ou bien to raté occasion yango kaka poto mona ndenge ni bakomeka kobeta biso? Et pourtant nalingi na sala prophétie hein. Mais botala kabilembo première sortie ya masolo na lobaki avana bima na mboka na ngakuna na zalaka na lobaki na bino na bi tozwaki ba précaution tozwaki masolo to umeli pe na temps ya masolo ebele. Mais on remarquer que tango na lobaki na ndeko na biso Kanyama évidemment je crois ka koyoka ngai susu ako comprendre que na avertisaki ye ya lobaki na biso totala bilongi ya ba famille na biso na remercier qui est parce qu'il y a ça là qui devoir à malamu à prévenir biso et la même message tozongi c'est là qui paye tolobaki na ye yo peta la photo ya famille na yo. Mais est-ce que Kanyama koko zo courage le kana RTNC na bango aloba et logo nini yela ki ye na moment oyo biso to prévenir ki ye kakeba et sikoyo nazo pesa ye lisusu prévention mususu na koloba na ye et s'il na noté turo ya zonga ki na ndako akei peut-être à cause du traitement zongi na ndako tout ça. Mais eloko nini zo garantir yeke yeka kande azana droit ya koboma ba Congolais mais ba Congolo balingi libération bazana droit ya koboma te. Wana ndeza message onga nazo pesa ye lokola salaki lokola biso totali ba photo ya bandeko na biso totali ba photo ya ba famille yepe lokola talaki sikoyo ye mutako yeba ndenge nini ako répondre na makambo nga nazo monao. Et papa sauf que je te dis que nga na kanisa ke zaka makambo physique mais ekomi makambo ya molimo et so na bina pesa yo ba preuve kokamwa na longwe musika place na zaiki na kati ya fin fond ya ba Kongo na ye na bina ke ndotala nanu soki nzelango ekatani ya solo oyo nga na moni ezali mboko na yebi malamu mais natikala jamais komona mboko nzelango ekatana ka modèle wana. Et tango nazo tuna ba misusu kaka ndenge ezala ko yebi biso batoto tozana ba croyance ya normal toloba kaka non makambo wana eza normal mais ebele pe bazo sala ba détail parce que tango bazo sala ba témoignage ba explication sur la personne ya ne mwana ntemi ngai na koyebisa bino o nga na monaki et puis o nga na monite nazo yoka bazo loba parce que bazo loba type wana sala ka jeté bazo loba type wana za mutaba miracle bazo loba soki za ndenge nini na yebite mais en tout cas eza makambo ya grave que oyo tozo kanisa. Donc bitumba ngo ndire kozala peut-être mulai soki mukuse soki ndenge nini na ko pesa pronostic te na yebi pe mukolote
mais na koyebisaka peuple congolais que tozala tous ensemble to libérer mboka na biso. Il est grand temps ba Rwandais balongwa babima na mboka na biso. Voilà réponse nga nazalaki na ngoya kopesa yangwana, mais na ko conclure kake na pouvoir o bazo banga bazala nde na conscience. Balongola ko banga balata conscience na esprit. So balati conscience ya ko comprendre o bango mo bazolo bana ba téléphone na banzelo bango bazo pesa biso ba information na ndenge bango bazolo bana biso ke au fait azalaka boye et ne mwana ntema sali ba déclaration bazo kaka conscience, c'est fini. Ezali kambu ya kobunda kutu te, ezali kambu ya un individu contre tous, yena équipe na ye. Parce que ba liste ngo na moni ngana kanisa kaka ezalaka kabila yemoko, ba liste ngana moni ya bato bazali pied o bakozala piégé ou bien bato bazoluka bazwa bango nzoka nde bazala ke bele bo Rwanda ngona kati ya Congo barubewa bakombo moko bizarre bamisu bachanga bakombo bakoma kikaba bakoma bambala bamisu bakoma bakombo bazo bakombo na biso. Donc mais so bakomi kombo na ye ya muyibi batie kombo na ye ya Rwanda na pembeni baza ebele na Kinshasa, mais bako totaliser 80 millions de Congolais. Alors peuple congolais ça komi déterminé azali vraiment ko pousser que makambo egoya eya na molili eya na mwinda peuple congolais ako agir et puis ako zoba décision et puis ako se prendre en charge, parce que bato bakuma lo babalobi au fait Tshisekedi wa Mulumba oya siri kotika biso atikelaki bango testament na testament na ya akomaki makambo ya mbongo te, akomaki makambo ya richesse na mboka na biso et puis alobaki peuple congolais bomizwa en charge. Ngana saliti na 84 ans nakola nzamba benginga bino batu botikali bobenga na bana wana bayaki lokola bino boza mibali bokolonga bango yango wana ne place ya message oyo ezali kilonga na kwa kopesa bino yango wana. Merci Véron. Olobi ki omonaki makambo miracle, omonaki makambo ya somo. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est un peu comme ça, bande ko bazo na biso biloko ni no monaki kuna na Bakongo. Bon, na papa sauf que na préciser mboka te pour na sécurité na bango moko déjà parce que balobi kutu bazo banga na bango pete. Ponga na tuna ki bango na bime ngai siko lokola na kura kana biloko wana te. Place nini bozo pesa ngai na masolo na bino. Balobi non. Biso toko lobate que ozala obligé ya to kata oba nzoloko. Non, non, on peut pas faire ça. Mais biso toza na confiance ya misalo biso tozo sala. Évidemment na kata masolo moko, je ne veux pas dire l'endroit, tozali bazali ko solola, ngana zaki faina kutana tata moko, soki longi, subabenga momba longi, soki longi, yende mutifala memange pa ya tata mususu. Na kata masolo bavandi, il y avait un programme bazo établir barbi ndenge ni toko ko sala po to tinda batu na Kinshasa bakende kozwa mutu wana ngana zako yoka kaka mais namona makambo vraiment donc balwa bizaki ki mona meso na kati na bango le papa oya zalaki wana poni des garçons mo bazaki na pembeni ya bibino mbale boya bino tozo kende opération na Kinshasa tunanga opération za nini opération wana bazako tanga kombo ya muto yo nani yo nommé premier ministre Badibanga soki comment nani Badibanga voilà balobi Sami Badibanga balobi bino mibale bozo kende ko vandela ye coussin ngana lobi oh donc ba garçon mibale ndeba ke no vandela Badibanga coussin ela kisinini oyebi ke tango balobi na bango bokende ngana kanisa ke bakolongwa na place tozalaki balanda nzela bakendo zo mutuka to bakende. Je te dis ba garçon na mibale ba pumbuki lokola ba avion ndengo mona ka hélicoptère dékolaka ba garçon na mibale ba pumbuki ezalaki na 18h ya pokwa bakenda place bakenda bango ba bayebi na tuni bango rien na talika na misu na lobido papa nazo seka parce que omoni bilo musuto yoka aka ke kindoki we kisi ezalaka mais na komi ko mono direct réalité zali soki nzamba zali pourquoi de moi ko zalati batu wana ba pumbuka mibale bakenda masolo na bango e continuer babi bon yo yaka okono kutana na longi lere na ko kutana na longi wana na komi na ko banga ko sola na lobi mais makambo bozo salo yo ngai ko affecter na rien alobi non yo affecter au point
yo za na modèle na yo lobi bon ndengo yaki masolo na yo pesi biso to comprendre rango puis tala bato yo balakisinga bato musu bavandi wana lobi oyo baza bato ba délégation euti na Kasai okuna baza délégation ya mai o wana mususu baye baza bato bauti côté ya ngambu ya Kenge côté ya Bandundu parce que bazolinga to sala alliance moko mais la plupart ya batango baye masolo na bango eza lokola ya biso bato normalité alors nga nazalaki content mingi te parce que nazalaki kobanga tanke mutu mais lokola na yebi ke nga nazo ya penza pona makambo ya spiritualité ya modèle na bango te na lobi ça va mais moyen nyonso boko utiliser soki eza pona ko libérer Congo c'est bien mais problème na ngai ezali lancement ya ne mwanantie mitanga lobi alongola Congo na ba Congo alongola ba Congo na Congo ye moko azokanisa nini bapesaki nga réponse et nazalaki satisfait na réponse yango alors satisfaction na ngai elingi kolakisa ke nazoloba na peuple congolais lelo parce que nayebisaki bango na koloba sans détail mais nazopesa peuple congolais message ya koloba ke ntango balobi balongola ba Congo na Congo ezali message oyo ne mwana ntsemi asalaki mais eza grave te bo comprendre yango ke ngai nalingaka Congo ezala kaka ndenge bapesa biso yango ezala mobimba tokabola yango nulle part tozala biso nyonso uni donc message na nga eza quelque part ko appuyer raisonnement na bino ba inquiétude na ba relation obokozala nango plus tard pona ko libérer mboka na biso voilà eloko nga na ko aloba na monaki makambo ya kokamwa et puis pona badi banga soki nga mutu na ko pese conseil soki nga mutu naza conseiller na ye azwa mayele na ye o ya tanga asalela yango a comprendre que na minute oyo ye mutu akoyeba po balobaki na ngai personnellement na yebisa ye soki na zuye soit na téléphone soit na makomi soit na nini ke na avertir ye ke akosala ba génion so alingi kosala mais akotikala jamais ko s'échapper na dégarde du corps ba pesi ye wana oyo baza ko kengela ye peut-être ye moko ayebite peut-être ye moko amoni bango te ngamu nde naza ko informer ye polaire na lobaki na ko informer ye babi oui yebisa ya ye ba ke totindi bisimbi mibale za pene na ye wana nde kombo bango bazo utiliser alors badi bange asala très attention parce que alinga akeba ko accompagner Kabila na pouvoir oyo ne mwanantsemi alobi il va frapper et puis frappe to ebi ndenge ezalaka omoni biso na musala soda balobaka toujours que balle perdue pe ezalaka bango pe na musala bango ya molimo ta musu pe bazala ba balle perdue wana bango bato bakoyeba yango wana nde réponse nazalaki nango na miracle nga na monaki bien que kamusaki nga na comprendre nango mingi te mais nayebi ke monde eza monde mibale soit eza nzambe soit eza côté ya pouvoir mosusu voilà réponse nazalaki nango ya kopesa yo. Véron, nga étant un scientifique naza okamwa olobi ke omoni bato bapumbwe est-ce que ezali ozobana ezali fiction ou eza makambo na monaki na miso olalaki pongi to ndenge nini mekano ko préciser. Bon, justement, oyebi tangu nazoloba ngo meme nga moko naza ko réaliser te ke na lobi yango mais na moni yango na miso na ngai ce n'est pas dit que ba dominer ngai to bakangi nga miso ou bien ezaki ero nga na uti na pongi non quand j'ai dit ko décoller peut-être réseau bimaneti topi moko boye deux personnes bazui ordre ya chef na bango ba décoller et je vous dis décollage hein? Et quand je dis décollage ça veut dire na ebite soki ba permettre nga na mona ngo pona nini ube na yeba nini makambo nga na zoloba ezali ko engager ba vérité nga na moni ba garçon wana mibale ba décoller et tango ba décoller bango ko ba mono ndireza petit problème mais ngai muto nazaki neti mupaya na mile na bango na koma ki na inquiétude hein lokona na betaka mwa ki ndibu très bien muto monga zalaka na pemenda ngalobi alobi na kikongo alobi donc alobi na kikongo bi garçon ya uji na poto yo ndira zo banga ngana répondre pe na kikongo na lobi nazo banga te mais na mona nano makambo aboyete alobi OK lokola yo za ki mona meso ya makambo yo muto lekaka na ba internet partout olobi osolaka na batu na ba media yebisa bango tozo sana bango jeter et puis lokola chef na biso alobi va frapper eh ben toko frapper et puis soki na lobi na bakiselo ba détail mususu peut-être ko zanet moi trahison na contre na ngai omoni place nzele katani wana ezali symbolique pona bango balobi esika to tie mundelo wana
ba policier congolais nyonso na ba militaire oyo bazo kota na ba Congo basala ka ba besoin na bango basala attention baza na calcul mo bazolo babi tozo yokela bango mawa parce que ba meka kotala film ya liboso oyo ya bundu ya Congo ya liboso bango babomaka combien et puis balokotaka bibembe ya banani wana ndenge bango balobi na ngai et j'étais étonné que baloba nanga ke bundu ya Congo alobi akufela na ye batute oyo nyonso bazalaka na kata opération wana bazongaka na bango baza normal balakisinga mwa bato mususu wana me batango bon na kobenga bango ba pic meka kate me baza mikuse ba misu baza mwa milai mais en tout cas la plupart baza mikuse et puis balati normal net ngana biso boyetende bato balataka balobi bazoke na makambo ndenge chef azotindela bango alors ngana azobangisa mutu te écoute souwe na nge komike esala mata lelo comme ça tozala libre bao batikali na poto bakoka kozonga na mboka comme ça tosala ndenge bango balobi parce que ne mwana ntema azosala programme na ye selon ba rencontre tozina bato na ye balobi tokozala na dialogue ya ba congolais alors dialogue wana ekozala na ba Congo ye mutu azodeside bongo et tokosola na ba Congo nde bato bako comprendre pourquoi dialogue ya liboso ezalaki mabe ya mibale ezalaki mabe ya misatu nde bango bazolo babi lumbuki ya tatu nde dialogue ya solo yango wana oyo ekozalake ba congolais bavandi face à face ba région nyonso et puis tobandi kosolola po toke na mboka na biso selon liberté oyo bango baza na programme nango mais mingi pe balingaka liberté wana voilà raison nga nazolobake papa eza ndoto te ezali rêve te kona utaki na pongi to nalingaki na lala to nalembaki to nini non je vis avec mes propres yeux et c'est pourquoi nazoyebisa pe bandeko nango baza na libanda ba comprendre que makambo ezosala maawa ha ezali soit ya musuni soit ya molimo et puis ndenga tokomona tozokena okande tozomona wana merci beaucoup. Merci Bandeko, il est 12h19. Ah, na Toronto, 12h19. Ndeko Nabiso Véron Adali na Mboka, donc na Mboka Nabiso Congo, ada précisément na province ya Bas Congo. Yango adope sabiso makanisi na ye na ndenge amoni ndenge amoni ye moko na miso ezali témoignage oyo ya vivre ye moko en direct. Alors toza ko continuer na mituna Véron ndele katana kinengo to koloba ndele katani est-ce que yo moko omonaki okomaki na place ndele katana ki ndenge ni lobo yoka yoka? Non, j'avais décidé na komesika ngona mona. Alors tant na komaki wana c'est vrai que na linga bezana kota Kinshasa te mais na yaki na moni yango na vivre yango mais ezali eloko ya kosakana ngo te. Basali neti ba dévier nzela côté mususu po bato ba continuer ko s'alimenter na Bas Congo mais c'est très difficile parce que ça na ba risque ngamoko déjà pona ken na ngambo ya Kinshasa en tout cas na koko zo risque wana te ke lobana ke na makolo donc na ko dinda na libulu moko après na ke ko mata na ngomba pona bima na ngambo mususu alors tango na mona ki yango j'ai même pris des photos pour moi pona souvenir ya vie na ngamoko alors na zongi na yeko se na yeko mi vendre sa place na vandi pona sécurité nanga parce que oyebi ke mboka wana ezali kaka soko lobili kamba libération comme na problème mais na ko bakiselo ko mona nyana bosana oyo bango mo bapesinga pe permission au fait na minito tozo lobangana yo na loba ebandaki jour ne mwana ntema salaki premier message na ye azali contacté mais na contacto bazo sala détermination na ye ezali ke batika ko sala ba jeune bango parce que ne mwana ntema asa décider que assez c'est assez babima bakende et mutu moko nda souffla kinga wana na sola kina yenga moko alobi na ngai pare ke ne mwana ntema yebaki ke liwe ya papa Tshisekedi ezakoya ayebaki yango et puis abetelaki bato masolo avant lera yebisi bango lokola ya kokaki koloba na Tshisekedi excuse mbala moko te ame ayebisaki bato na lobi tala ndenge bazo sakana na biso bazana ba puissance ya mabe ya salité bazo ya kokomisa biso bato a désordre alors cette fois-ci ngana kokoma muta désordre koleka bango yango na mwana ntema a décidé ki makambo a décidé et chose encore grave au fait première déclaration na yena yebite soki na deuxième ndenge bango bazolo ba ondira zo sala ngona azana Kinshasa kuna yena na ya taba Congo te
on dirait ndenge na pona na moni ete ye moko mais na komona na ye na moment na komona ane en tout cas na weba kotala o ya ko permettre ngai pona ko pesa na peuple congolais ba comprendre que tango vraiment koki que peuple congolais de part et d'autre bazala muto à comprendre que libération ya mboka fwe salama donc na mukuse na mona ke sika wana et puis salinga somo na yoga aka ba tremblement de terre ba ouragan ba biloko kilikili mais o nga na moni awa eza plus que ouragan de lekaki wana on dirait très moko elekaki na sa mabele bongo etiki li dusu na ngona sa mabele après buki na likolo voilà eloko nga na mona ki yango. Oui, Véron, siko yo moto ozalaki na bato sûrement bato ba tomona na ba photo bato ya mboka bazalaki wana mais bato mboka pona bango baza ko interpréter kokata na o ya nzela bango baza ko interpréter ngo lokola nini. Bon, omoni biloko yango mingi ezalaka soko oza place bato bazali ovandi oza lokola visiteur yo mpo ozotala ba ide ezalaki kokabwana mais oyo bautaki mingi na ngambo ya bakongo bazalaki babi ha bango bazosaka bo baza kotanga bakombo ya bato ebele en tout cas bakombo wana je ne pense pas que baza bata politique nayokaki garçon moko azobeta lisolo alobi oyo eza makambo oyo nani abandaka kosala na ntango akala soki bazolanda ye omona tikali kokata nzela na nsima ye ake liboso ntango bokoma wana na bamituka na bino moyen botraverse eza te bokangami moyen boleka na ngambo eza te mais atangaki kombo moko me kombo ezalaki na kikongo j'ai pas bien retenu alors bango bazoyebaka ezali mystique ozo comprendre mais tandis que nga ntango nayaki na bino est ce que ezali faute ya gouvernement te batonga nzela malamu te mais soki otali place yango malamu place libulu ekati nzela na droite eza ngomba libulu munene deja ezali wana na kote mosusu libulu mpe ezali sikoyo libulu ya libanda na ya kati ore esangana esangani te ekaboli kaka nzela mpo epermettre bato te bazwa accès ya kokotaka na bakongo bazwa accès ya kobimaka na Kinshasa. Alors ma déclaration ya bato nga nazali koyoka nde yango wana donc motu na motu na commentaire na ye balobi oyo eza lokola bapesi kanda na baza kotanga kombo moko j'ai pas bien retenu le nom baza kotanga bakombo ya bachef moko wana peut-être bakongo bakoyeba banani oyo basalaka baforce moko ya molili na ntango na bango ya kala wana balobi bato wana bazaka na kanda basalaka makambo modele wana et ce qui est encore grave que ntango bato wana bazoloba balobi ke en fait oyo eza kaka ebandeli balobi kutu ke lokola bakati nzela bakosuka kaka wana te epare balobi ke bakokabola meme na fleuve nga na bibo bakokabola fleuve l'accident nzoka nde ntango bazoloba bakokabola fleuve nga na kio tuna detail epa ya tata moko tozalaki naki bato bazolobaka epare bokokabola fleuve alobi bongo yo olobaki oza chrétien nzambe na bino ntango akabolaka mer rouge biso tokokabola fleuve na biso te mpona nini na apesi biso ekila nga bitango bozoba bokabola fleuve bozovise nini abi fleuve moko na biso wana isifit topona place oyo tolingi epuis tokokabola nga sikoyo na bakiseli ye question na bidongo nzela wana bino bato tokabola yango aseki makasi alobi yo yeba kaka oyo ozomona koluka koyeba mingi te mpo olobi oyebi makambo ya molili te olingi kokota na makambo ya croyance na biso ya mboka te lokola okenda na poto otanga na baphysique bachimie na bino alors suka kaka esika soki wana me tokokabola fleuve wana ozomona na katikati lere tokokabola yango alors bango mo bakoyeba biloko nini ekosala donc nga nayebi si yo ndenge nazawa soki nazalaki moto teke naza kobanga te soki nazalaki moto oke kobanga ekoti nga nakoye meme koabandone oyo ya réalité oyo nga nazokanisaka efo esalama mais epesi nga courage parce que quelque part namoni ke bato balobaka makambo ya bokoko soki nini peut-être balobaka yango mabe mais en tout cas miracle ezosalama na ba 1950 peut-être yango nde ezalaka na ntango baparent na biso mais batikala koyebisa so bavérité oyo te yango wana nde eza kosopere sikoyo. Merci beaucoup. Oui, merci Véron. Au salaki moi allusion à Kanyama. Au fait, tout ça qui n'a eu émission moko avant voyager sur makambo ya Kanyama. Mais toyoki ke Kanyama ona babete kibota na sima. Oyoki ndenge nini? Est-ce que oyoki sangango? Est-ce que dali voyait que babeta kibota? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, soki Kanyama kolanda pe biso ngai na ko continuer ko avertir yaza la congolais
po aza congolais d'abord nazo yebisa ye ndenge nalobaki na liboso nalobi omoni okoko kozala na elikia donc confiance olobi naza na bagarde du corps bazokengela nzoto nanga mais garde du corps pe akoki kokoma tueur ya corps wana nga mutu nalobaki yango avant même toyoka sango ke babetaki ye eloko na mutu mais sikoyo nazoyebisa ye ke oyo ezali s'établir contre ye au fait ye moko asalela mayele na ye azwa message na nga lokola conseil bapesi nga message te ke napesa ye mais nga nazoloba na ye nalobi tangu babambi ye soki kibota na mutu ye moko ayebi esika ake kolela ye moko ayebi esika ake koluka soin mais est-ce que ye ayebi ndenge ebandaki po azwa kibota wana na mutu ayebi même koexplike yango te oyo nazoyebisa yo ezali ke bato oyo mosusu nazosolola na bango baza na kati ya siège ya Kanyama balobi Kanyama aza koexplike te nani abambi ye kibota e alandaki azalaki na problème na garde na ye moko azalaka na région ya Bakongo alongoli ye pembeni na ye alobi na ye alobi certainement garde du corps wana or garde du corps na ye wana aza na rien à voir na makambo eyelaki ye parce que badetail nango nga mpe nalingi napesi badetail mingi te mais tour oyo azongaki na ndako mais est-ce que ya mibale soki aye koservir imposture abanda koboma peuple congolais mbala oyo akozonga epa mwasi na ye na bana wana eza motuna nazotuna ye na miso ya bato nyonso mpo soki likambo eyeli ye nakoma lokola Willy Mishiki te ke o papa Tshisekedi ndenge akei akozonga te nga nalingi kozala prophète ya modèle wana te nalingi nalobake naza koprevenir baverité eloko ezosalama na vi ya Kanyama ye moko azoyeba te bongo sikoyo soki mosusu esalami azongi na ndako na ye mobimba te akopesa faute na nani moto oyo alaki ye ou bien moto oyo azosala ye makambo wana alors mboka wana eza mboka na biso nyonso azwa kaka mayele a comprendre que toza kobenga batu bakoma na conscience normale Kabila yaki pona tamoko oyo peut-être Nzambe ayebaki Nzambe atiki ye 16 ans akufite aza vivant batika Kabila bima oreke ba garantir ye ndenge tozo yoka bazo garantir ye non toko kengela yo toko sala makambo belebo mais ayebaka ke Kabila aza na dossier na ye Kanyama baza na dossier na ye badi bangi baza na ba dossier na bango donc et comme le kwa mutu na mutana dossier bongo tango le physique yango moko ekoya ko se manifester wane ko koma libitumba ya mibali oyo ngana ko pesa pronostic te parce que tango mibali bako kota na terrain balobi bon Kanyama na minduki biso pe na minduki population kozala côté nini bango batu bako sa calcul wana parce que baza ko préparer ke basangisa population ba pesa bango biloka kolia po population akoma na camp ya ko supporter pouvoir mais oyo ngana yebi population alobi biloko ou pas biloko bakola boboma bango nzala mbule bele turo eza turo asuka bandimi bavanda na bango nzala biloko na bino okende nango place bino bonibokende voilà on ngana zaki nango ya koloba pona Kanyama papa ye moko kuta zoyeba te eloko euti wapi mais akomi déjà na ba conflit même na bato bazo kengela ye bon je me demande si réellement ko comprendre le message à lelo akanisa te ke azana sécurité te et azana sécurité te na pesaka yebe exemple na émission ngo je me souviens na lobaki na ye Didas o ya bangi ya nani kuna babetaka ye na muninga na ye azaki garde du corps na ye bongo yesu koyo tangu ba fiakoli ye na mutu pour que nomona médecin ba ndoko tala ye na ba scanner na mutu tout ça na ba dégâts matériels sali pa na ye ya yebi ndenge bandi oyebi nga soki nazaki ye na place na soki ezaki ngai na place na ye j'aurais dit koloba clairement que non trop c'est trop mandat Joseph Kabila Sili azali Rwandais po Kanyama pa yebi yango kaza Rwandais mais azozwa nde courage lokola ne mwana nsemi te ya kosala ko dénoncer ngo mais et pourtant mingi na kati na bango baza koloba ngo na cessé et puis Kabila ndenga za wana ayebi pe ke batu balingi yete même nao balobaka na compte na ye balingi yete alors tozo senga kaka na ba peuple congolais conscience eleka valeur ya kongi pesa yo moko na ebele parce que ba congolais bazo pesa valeur na mwa ba $500 $200 $300 mais conscience ya mutu soki komi lokola ya ne mwana nsemi
même 2 millions de dollars va proposer Kabatouana, so va proposer Azobo Yalobi, Azana Tango Sololate, Azana Tango Sala Blagete, Azana concentration spirituelle, Ndenge Yemoko Alobeli Yago. Wana na yoke pas Muninga na Yemoko Alobi, ne mwanantie Azana concentration spirituelle, Yangwana même rendez-vous Yangana Yeza ko Umela. Mais basi ba pesinga ba détail parce que eloko na lingi na yoke pa na Yezali ke yo lingolongo la ba Congo na Congo. Mais sikoyo ndenge ni biso bato tozo croire que Congo fetika la moko to supporter yo. Na sina zoki réponse na lobaki na bino réponse a ezalaki favorable parce que to lingi Congo tika la moko ya salaki déclaration, c'est vrai, ezalaki kaka déclaration ndenge salaki, mais azali ko continuer makambo ya zo sala za na concentration spirituelle soi-disant. Ndenge alobi, mais bilembo nango eza ko monana. Parce que na lingi peza ko kota na ba muzindo ba makambo nyonso te na masolo mususu ba bise ba yebisa ki ngai na lingi na loba ngo ate po lobi na koma logo ate ke ndenge nini yo yaki ato yebisa ki makambo ke ko loba oyo te oke ko loba ngo na public na lingi na zala congolais oyo ya ko mona libération lobi to lobi okuna mardi to mercredi jeudi to vendredi samedi to dimanche wana biso nyonso to kobina na munoko mboka na biso to ko sepela. Et puis, tu peux continuer ma camouflage sur le Canabiso, n'engue ba Congolais balinga. Voilà la réponse na voix coupée sur l'angola. Bien, Véron, dès que moni makambokuna, donc selon makambo moni kono moni que mon ancien mais dans la force occulte toi ko frapper parce que après si promesse hein, après si promesse avec que à ko frapper cette fois-ci je vais frapper ce bozo botikité. Donc ndenge zo mona na o moni yo tukuna na ba miracle moni ba pumbo lokola hélicoptère. Donc, tout rôle que mon enseigne, azali na force ya kubeta mutuana, ya kubeta banguna na ba tamu sasa foudroyer ba mbalamo to kuta bakufi. Bon, na linga na lobelo ko mbuke linga kiza net ngana dévoiler secret mogo, mais na bombi heureusement na se contrôler. Sauf que no ebi nazo faire retenir ba congolais ngana za chrétien naza baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais tant ngana lobaki yango même na sillage na bango oyebi ke basekinga et puis oyebi soki bazo seka yo ke oza na force te quoi ngana bi oh comment ça babi non mais oza na rien oza polele ndengo za wana na bi polele comment ça ngabi te ngana za ya couvert parce que makila Yesu babi mon frère tika na yo makambo ya makila Yesu zoloba wana baba nini ko seka croyance ya ngai alors à partir na bango tango bazo seka ngape na yebi ke kokoma na nga place na komi awa au fait eza force ngana zo croire nango bango batia foi na elikia na makambo bazo sala mais ngape nazo mona ça veut dire soki to na pesa yo exemple soki ngana yo to za chrétien to lobi non moi c'est zo bota te to bondeli moi c'est zuizemi to koloba nini pouvoir ya nzambe na biso esali n'est-ce pas bango pe la même chose ya mwana ngana lobi bakoko sambela même na devant nzete ndenge bazola bon na bombi wana parce que reganda dévoiler loko moko ezalaka te bato wana bazali kaka ok bazana assurance bazana elikia bazana confiance ya makambo bazosala etala bato mibale bayebisa bango yo na songolo na pakala bozokende bozala zinga ya badi banga tokopesa bino ordre Barlobi à vos ordres. Na ki Congo, allez, boum, va décoller. Natala na likolo bonga, oh. Même comme ni ngana zo monawa. Na lingi bezana pesa crédit na ki bokoko te ou bien na ki ndoki ou bien na ba magie ou bien na nini mais en tout cas comme mona biloko bongo, ezaba biloko loko de tuzalo ba extraterrestre bazalaga. En tout cas, bazana likia na makambo bazo sala. Parce que soki mutu alobi atiki ndako na ye ake na zamba vanda kuna zelaka mboka libéré mboka ya bato balali na ba chambre na ba mbeto bien. Moi je crois que mutu wana il faut que pesa ye crédit. Papa sauf que yo yebi na tanga kala ba santine bazaola libanda. Mais santine la libanda yo patron lali na yo na ndako mais ya zana libanda. Siko makambo bango mona kana butu biso peut-être mona kate to zana kata ndako. Mais réalité zali onga moni ezaki mona meso. Donc makambo yo eza makambo nde balobaga ke ne mwana nsemi nenga zolo bako frapper. Je crois certainement qu'à ko frapper. Et je crois que à ko frapper ya solope. Parce que ndenge baza ko expliquer ngo na ndenge bazo lobela ngo na ona moni naza na doute teke à ko frapper ya solo. Peut-être na butu na moyi na yebite.
mais à frapper. Waneza solo. Merci beaucoup. Oui, toko presque na suka émission na biso na dana tuna mi bayana na otuna yo. Monsieur Etienne Tshisekedi auti kotika biso. Yo komi na mboka oyoki réaction ya baimboka ezani ni par rapport na liwa ya monsieur Etienne Tshisekedi. Bon, évidemment, c'est vrai que, bon, politiquement parlant, ça veut dire, bah, ça, moi, bah, conflit moko, ya bango moko na politique. Bato bazali côté ya badi banga balengi bazwa honneur wana ke bango bato bakunda le roi ya démocratie. Mais par contre, bato rassemblement na bato bazalaki na négociation, balobi non, ça peut pas se faire comme ça. Pour honorer vrai, il faut respecter makambo ya tikagi avant akende kozwa akende ba contrôle na médical. Alors na population sikoyo ne place les kamungai na koko expliquer peuple yangwana. Omoni eloko nga na kopesa conseil ezali ke soki ezalaki décision na nga en tout cas na okeno mona Kabila soki naza muta ANP ou bien MP na ke oyebisa Kabila na bi Kabila tika pouvoir ya 19 esilaki parce que ekoki ko entraîner yo ebembeneza na mabele mais yoka eloko ya motuya oyo elobami na kotanga kombo ya mutango te na kopesa pe ba détail na yete mutango asali ba référence alobi est-ce que vous avez se souvenir tant que maréchal a pouvoir batango bandimi oui pour nazalaki wana abi bongo ebembe ya ndeko na bango moko soki ya kimbangu je crois soki mbangiste soki ni neutaka na poto quelque part bonga na bibi na le solango bien te ba na yoki ba beti yango kaka wana babi oui azalaki mutu ya lokumu ouais azalaki mutu ya lokumu makambo nini population asalaki na nzoto na ye Mbamo tata moko azaki na pembe na bi oui mais bamba yango bamba ebembe na ye mabanga babi kutu mobipare soki mobutu asilikaka soki mobutu alobaka mingi soki nayebi te peut-être ba congolais ba koyeba histoire ngo bien mais ngana yoki yango kaka wana balobi balinga teke ebembe ya pardon ya papa Tshisekedi kokota nango na mabele ya mboko oyo ebenga na bango. Alors, batika koluka, midi à 14h, batika pouvoir, basi balongwa. Balongwa depuis le 19, lokola muto bazalaki na ye na masolo, ke ba respecter ba mémoire na ye ou pas, biso etali biso te, lokola ya sa kufi, ya mwana biso to yo kozwa relève, et moi je crois que relève na bango eza quand même significatif. Biso ba misusu yo, tozaki pe na ba préparation, on avait dit à personne, mais lokola to komi siko na mboka to bi bon, total la pena soki ndeni toko ke na makambo yo garantie na biso nde balobaka na lopoto 50-50 donc 50-50 po eza bitumba mibali mais bango baza kotia pourcentage na bango plus de 90%. Bon na ebite assurance na bango na ngai nga nazoloba makambo ya bitumba mibali bango bazoloba makambo ya bitumba ya kobenga na bato wana ebembe ya Tshisekedi ba risquer te ke au lieu mémoire na ezala respecter peut-être bembane kotika na njili yango moko alors soulèvement populaire ko banda na même moment wana oyo eloko tozoloba ke tolingi to éviter soulèvement populaire te mais tolingi te ke ba sacrifier ebembe ya papa Tshisekedi nde ya ko soulever mboka bango ba panzana parce que bato bazalo bazoloba ke soki boyene ebembe wana bokomona ndenge mabanga na babilange kotambola na mboko oyo wana eza message na yoki parmi bango et puis ba référent ngona mutu moko ya kimbango yaka soki na ebembe soki ebembe na yaka soki na Congo et puis ba bambaka mabanga mobutu asilikaka alobaka makambo bele voilà nde eloko ngana yoki yango wana mais conseil ya kopesa bango comme tel pour na ngai na position na ngai naza na ngote eloko ngana yebi kaka ezali ke Hippolyte Kanambe groupe na eza moke par rapport ya Congo si réellement aza na matoi ya koyoka oyo message na ngai vers ye ya koloba na ye ke temps ya kolobaka biso to lobaka so to ekomaka neti ba théâtre au fait to tikaka ngo déjà kala mais to yebi ke toza ba congolais mboka na biso faut to récupérer yango ne mwana nsemi nous a donné un message fort ya ko encourager biso ba peuple congolais auto croyaka ke il faut to benga na imposture Kabila mandat na esira ki le 19 gentillesse na biso o tout hospitalité na biso ekosa yote ke toza bazoba mais lokola yo linga ko ya na ba soudanais na ba étranger babundisa biso ben salaka après ou bien kanga biloko zwa bandeko na yo oyo yebi baza bandeko no yaki na bango
bobima otikela baninga mboka na bango na to se kutu na ebite soki ezali kama kosenga mbongo parce que soki komili kama koloba bizongisa mbongo to koma ba egoïste to na mboka na biso deja abima azwa biloko na ye akende toyokaka na bapoto kuna esika bino bovandi balobaka oh non baaméricain bakangi espace aérienne bongo oyo nazoyebisa sikoyo ke espace aérienne na biso ya Congo bakangi mpe yango wana eza message nazopesa ye moto akangi yango eza nani yazwa kaka ta hélicoptère na décoller ou bien avion nga na opese badetail te kote wana mais espace aérienne ezali ya kokanga na akokutana na nani na likolo ye muta koyeba akokutana na nani na se ye muta koyeba soki bambule se komi kokende place oyo bali bakokende olela bembe ya Tshisekedi na palais du peuple mbule tondi ya modelo na moni bandeko batindela yenga ba image oyo nazalaki nango na bakongo awa nalobi mais oyo ba image oyo nazomona palais du peuple oh oui palais du peuple na victoire mbomba yango wana bongo na ye place oyo nzele katanaki modelo na moni wana e bazo promettre ke bakabola fleuve na tunaki question moko na bino nani yango akoyaka selere bokata fleuve parce que na ntango na biso bachrétien nzambe akataki fleuve abi mais bokomona bato bakokatisa fleuve oyo baza na besoin ya bato te bakoya na makolo bongo ere wana lokola bakozala na Kinshasa bongo ye Kabila aluka nzela akokende wana ndenge balobaki na ngai voilà message nazalaki nango ya kopesa peuple congolais peut-être nakozala na batemps nyonso te ya koyaka kaka wana nalobaka parce que misala eza ebele lobi nakozala na déplacement quelque part mais avant nakende parce que nayebi jour nakokutana na chef spirituel na bango awa bapromettre nga déjà alors nakozonga susu namona ye mais nakozala na déplacement kaka na kati ya mboka awa nakokende kosola na bandeko moko na élever bango moral parce que bato wana baza bato ya calcul ya kosola na map oyo ezali ke comment on va faire, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas échouer wana biso makambo ya physique donc makambo oyo tokosimba oyo tokosimba te tokotaka mpena babiloko wana mingi te voilà tina ya message oyo nazalaki nango lelo nasepelaki kutu ntango okontaktaki nga na bino je manquerai pas napesa badéveloppement ya makambo ezoleka na mboka epuis nakoconseille balider nyonso basi bibengaka balider il est grand temps tosalela message ya ne mwana ntemi ngai na ye nanu tomonani te mais na croire message na ye ya première partie ya kefo barwandais babima à 100%. Deuxième message ezali message moko alobaki mais eza nango kobangisa te parce que eza na tina ntango alobaki yango nasi nazwi badetail oyo nakoyebisa mpe bato nyonso te mais bolanda maloba na nga ke message wana ebangisa bino te oyo nyonso balingaka mboka balinga mboka bazongisa confiance ozala na pouvoir ozala libanda ya pouvoir soki tokoki kogere mboka wana ensemble ekozala bien mpona bato baza na pouvoir na badescendant na bango na continuité ya mboka na biso po tolongola bozoba na bosambulu oyo eza na kati ya mboka na biso voilà message nazalaki nango lelo napesi na peuple congolais moto na moto asalela bwanya na ye mais baoyo baza kokanisaka baza ya kobatama moi je vous dis que boza ya kobatama te parce que eza lokola moto azokana akanga mopepe okanga ngo ndenge nini po soki ezalaki vraiment ke baza na capacité ya kokanga wana baba Congo moto lokola ngai naza na mystique te il faut bamona nga bo ndenge nini bazokoka komona nga te c'est que quelque part baza limité et puis négociation na bango bazosala nane mwana ntemi po bafaire taire ye nga na korépondre bango soki bazozwa ye na telefone te azoboya kosolola na bango ezali parce que alobi akoki kotrahir bomoto na ye te alobi akosolola na ye na motu te batika kodéranger ye aza na temps ya kosakana lisusu te il va frapper nga na encourageaki bango na boyebisa chef wana a frapper ndenge akofrapper etali nga te a frapper kaka comme ça le reste on verra après merci beaucoup. Oui, vera tokosenga na yo ke soki ozwi audience epai ya ne mwana nsemi osala biso si mpo tokoka ko soki possibilité ekozala soki ya kopermettre toyoka masolo na bino soki oyo ekoka koleka na bamédia ekozala esengo mingi mpo na koclôturer émission na biso Véron yo oza sur place kuna na bakongo yebisa biso réaction ya baimboka na nomination oyo ya badibanga outi mpe koloba wana ke batindeli ye batindami mibale bauti na bazairi kuna bakenda Kinshasa toyebi soki bakokoma kuna ndenge nini mais yebisa biso réaction ya baimboka na nomination oyo ezali nini?
Bon, de toute façon, ezali lokola ba ndenge kaka ezali bata pouvoir bazolinga ba continuer na désordre ya badibanga, mais population nde ezoboya. Balobi soki tolingi tozala reconnaissant na plan oyo Tshisekedi ayaki nango, bazosenga gouvernement ya badibanga est démissionné. Et ce que j'ai compris aussi, on dirait même ne mwana nsemi pe azosenga bango na canal ya batu na ye balongwa ube ya kolongola bango na makasi. Bon, méthode ya kolongola bango boyoki wana deux personnes ba décoller lokola ba avion toyebi te eloko nini ekoyela ye. Et puis na ba rencontre ya kosala na ba chef spirituel mosusu bauti na bakasai na bauti na soki bazalaka kote ya oyo bazalaka kote ya Kivu kuna na bato akenge pare bazotinda ba délégation bakutana bango wana eza masolo na bango bazosolola. Je ne pense pas que na kozala, mais soki nazwi rendez-vous wana eza confirmé nakoyebisa na bi est-ce que kozala possible permettre ngai nabenga média moko ya diaspora ezala na biso comme ça bayoka biso mbale tozosolola yo moko opesa version ya ndenge olobaki kokolongola ba Congo na Congo okolongola ba Congo na kati ya Congo etikala pays mosusu comme ça soki andimi kaka en tout cas papa na komanke te kosala yo signe comme ça message wana eleka en direct et puis bato ba comprendre que ne mwana nsemi asala ba jeu ebele wana nayebisaki même bato na ye. Mais cette fois-ci nga nazo confirmer bino ke ntsaga zimene donc balobakalaki Congo masolo donc masano esili ekomi sikoyo réalité. Merci beaucoup papa Sofken. Merci Véran, donc comme on émission Nabiso, de clôturer Awa Bandekuba Bolingo, vous étiez en direct, il y a Sofken TV, Tozaki Nandekunabino, Véran, en direct, il y a Bas Congo, na Congo, Boyoki Ndengalobi n'a posé quelques questions au Nakwaï posé. Émission est dans la qui va participer parce que na zwa qui les lokaka parce que Monique Kota Nambokawana ezali facilité mais à côté quand même ndé tozo solana bino siko toto swana en direct azali na kati ya ba Congo na Congo donc à côté et puis après bino ba information oyo boyoki to suka pour lelo à la prochaine. Bye Véron. Merci beaucoup en tout cas.
TV, la technologie du nouveau millénaire. Sofken TV, la technologie du nouveau millénaire. Tolbi lokuta toboyi. Nakobeti la bino lisese bandeko navandi na biro na ngai awa. Ya masolo ya basite internet. Soki na nouveau millénaire yozo salela masolo ya ancien millénaire ozali mutu archaïque. Parce que format masolo ezobeta ma mikolo yo au moins na Sofken TV baza na compteur na bango ndenge Al Jazeera za nango, CNN, TF1, France 24. Tant yo koti na Sofken otala eloko bango bache et ko compte bipa na bango ba dépendant na YouTube te. Bino bosa ba site na bino bozo ganga bino danze site na biso batala kango 5000 views. Mais soki lelo YouTube ndenge saka na Google batine bino mwa shake mwa muke. Soki lelo ka YouTube ekangi ba maso na bino na mayo wo esili po boyebi na bino ko Vimeo te po Vimeo pe laksaka nombre ba view te. Oya linga sa masolo Sofken TV nde tolobi on ezali plateforme. Batanga masolo na université bakena onti na master. Donc on salisa web na yo, hein, website oso na Sofken olingi oye kolandeng ni basaka ba masolo wana tika ba makelele na bino ba congolais a bololé solola na bana bakena université ba ebi masolo wana. Sofken TV tant on travaille na bango parce que nga mon peu universitaire na yebi domaine na bango yango nezate ngai journaliste nga soki site nanga masolo eloko te o dépendre na YouTube le soka bakangi masolo na bino esili. Alors projet toza nango mikolo yo Sofken balingi basa la satellite ndebo monaki bakangi internet tout ça ezake connexion mabele na biso diaspora à partir ya satellite projet ya Sofken. Donc Boluka, Congolais, Boutika, Makamna Bino, on va na YouTube, hein? On va devant ordinateur, Makelele, au suite téléphone. Oh, boy, t'es où la Maison Blanche? Mais moi, Koti, Kabila, ok, naye, Azoke, naye. Tout ça, on a pour nous travailler pour nous, aux politiciens, ils allaient front extérieur, synergie, na, front intérieur. Alors, Banama Belé, Ponako, tindera bango mwa eloko nde ba petit bandima ki mbeka misu bakufi bomoni o ezali chaîne o tozoloba bakomi awa ne jamais trahir le Congo $10 oluki ninga okota Sofken akoyebisa ninga osala Claude Meka les indignés batebele tozali kosala fundraising ponako luka ndenge yako supply. Donc, continue na Rambongo, na bana mabele ba continuer. Alors, ndenge na lobby, Sofken TV, la technologie du nouveau millénaire. Thank you.